Kazaki omela. Stress eleki na ndako na omela bière na ngana bomi. Tena yibi pete. Mais oui, toi va criminel te. Tu omela bière. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Kazaki omela. Stress eleki na ndako na omela bière na ngana bomi. Tena yibi pete. Mais oui, toi va criminel te. Tu omela bière. C'est là qu'il a beaucoup attendu. Maman, où t'as qu'il a sur le fond, sur le sol, après, zone de porte, après, c'est la caisse, ça n'a pas gagné pour toi, ça va pas tenir la porte. Après, après, c'est bando sur les lignes, après, papa, banzo bête en coup. On m'a dit, tu bête en coup. Après, ça bête qui est une, ça, c'est la qui est. Après, maman a gagné à au bon mingaï. Quand t'as tina pour ah, tu dis qu'à part, papa gagne, ah, bon, qu'à ta courant. À 5 tickets, que. Nani mama kama mama kina courant donc il y a des petits après peut-être na cause na d'accord pas bini a démarrer mon paquet quand a démarrer mon paquet maman quoi va tati déjà bakenda ki nini hôpital azonja mon mukite asengi nani ukate ke la biswana asengi mbongo abi ko pesa mbongo ngana kena ngazi mbongo nyonso ko mama abisa kinga sika bomba ala kiseki azimbo onya swaki ata bilisi bali nana azimbo onya swaki papa wana ibike mama na bina kufi nani akendaki na mama na bina na hospitali tantine na bino azana peka kao bakendaki na hospitali nini Saint Joseph sikoyo kora mama na bina bashi yango na morke ata bilisi bali nana azimbo onya swaki papa wana ibike mama na bina kufi nani akendaki na mama na bina na hospitali tantine na bino azana peka kao bakendaki na hospitali nini Saint Joseph sikoyo kora mama na bina bashi yango na morke mama yeyo doit kufi vraiment nimba kufi ani mate na chef Ibrahim Bon, pour toute la société, je suis sur place, hein. Vous venez de recevoir, c'est le message des fils et des filles d'AP, hein. Je suis à la maison. Pour le moment, je suis venu juste ici pour vérifier si c'est vrai ou faux. Mais c'est lui qui m'avait téléphoné, il m'avait confirmé que c'est vrai. Je suis sur place. C'est réel vraiment. Il a tué sa femme. Désolé. Donc pour le moment, il a pris fuite. Moi, Azakina Mobile never lingani première rencontre avec si ma camarade balie couler maillot, tabac, ma consommer biloko ya 125 000. Bakimi on va la kimba malie ba on a téléphone. Siko parce que la police fait la musique teta ba moyo mbata. Baye zwanga les filles. Baye pour que tu passes pour la pa pas la olinga ya. Wawa yo yaka tumefika na yule hii Jessica Kei kama wewe Jessica kama wewe Jessica na uti molokai ngo ezaka na Kinshasa aka na nzela oyo Bako uti molokai okomi awa na la police ndenge ni opepa biso azo mwasi mususu tanga azo mwasi mususu mwasana sikoyo abengani ngana ndako tanga bengani ngana ndako kono onela siko libanda abengani ndako. ndako, on s'allait même.
Hello, What's up, papa Abino dans le Congolais? Carmel. Maman Carmel. Et bon, papa Abino comment est-ce? Dieu donné. Assam Sani pour papa Abino. Bon, on va te liste na bani na ba robi. Papa Abino na comment? Na maman bis na balek na ngai. Maman abota yo akenda. Mana pas si akenda te. Donc tout le monde ndenge obota mati okoma ajo otomona mama Abino te. Mama Abino kufa. Na bite so kufa na ye. Asundela nga bebe. Papa Abino aibisa kayo mama Abino sa. Aibisa ngate. Yo otuna bete. Mama oyo wabengano obi nani komona e? Ni komona Carmel. Mama Carmel ta abengano ndako. Aibisa nini? Je bilamba pas okende okei. Awona juste que nana bilamba nga. Na kei. Yo za nini? 10 ans. Otanga? Otanga classe nini? 4e. Otanga na kole nini? Ebe Saint-Denis ezala artist ezana changu. Mais yo za papa okena changu nini? Mtoto kot ande. Na ba kot classe te. Donc to ba olongo changu depuis oyokomi awa nan ba kot classe te. Te. Donc ane oyo otangi te. Etangi te. Na changu kuna olongo na epanani. Bakoko na biso. Ko Abino komona nani? Pascaline Kibedi. So awa bengala kiyo. Olala ki wapi? Libanda. Est-ce que oyebi ba kombo ya bandeko na yo? Nebi. Nangina so nan ba kombo bandeko na yo? Tantine Dorcas, ya Glorifia, ne Elda. Ndenge batalo bo shiko ebisi ba nini? Bo lelo to mona ba bala ozomi fazer. Mais ça c'est nous oyebisi ba. Eyo zwanga bake zong sa classe. Na sala partout. Na kushaka na demi bal so pesinga mbonga bien. So pesinga mbonga bien te na coucher na demi balité. Wani za ba combien? Partout ces arrêtés bandana na $100, $70. OK. Osala skonde demi bal on ba sala mbala moko to ndengeni. Ba sala nga mbala moko te. OK. Basala bo to sala bo na partout. OK. Nga mwasi na déshabiller bilamba, mibali pe mibale ba déshabiller bilamba. OK. Ba otika mitakala bango mibale na omase biloko na bango. OK. Tant na omase biloko ba sonjoto na bango etelemi. OK. Sonjoto na bango etelemi ena moko nde arobanda kokota. Oh. Moko soka koti ya sibi muke abimi, mususu suza ya sibi muke abimi. Ti moko azosiba bongo azosimba nga mabele asala nga caresse. Oye pe loko ne ezalaka ya kotelema. Oh. Siko oza mère de combien d'enfants? Naza maman des enfants. Basi to mibale. Mibale. Lobi siko bana no mibale so ba ko mba ba excuse nga na temba PD salonde. Non c'est pela na ngote. O c'est pela na ngote quoi? Parce que ya musala son. Oh yo maman zo saleza sonité bo bana bayoka sonine. Oh. Ya bana nga na kolinga te bana nga baza ba defa nga mama na sala ngo pona conjoncture à vie. So vi nanga ezala bien na ko sala ngote. OK, pour expliquer biso na butu na musala oyo sala na butu vraiment oko beta combien de mibali? Oh. Ça dépend mimbenga ba okota na couloir ata 50. Makasi na nga kaka. Osala na ba onde ndenge nini? Ya. Bon moi sina mbali na ndako basala ande. Non, ebele, moi je peux mobala zaka na moi si moko mais yo changer oyo. Ba umela te. OK. Mbala ndako umela mais moi mobile o alibanda umela. Ba ngonyo so ba okota to na oka ba misusu ba kotisa na mipende. Ebe biso no ezana ndenge ni. Oui. Soko ye na mbongo mke osuka na mipende. Soko ye na mbongo bien okota kati ya libulo. Na mipende nde bosala ndeni. To suki saka na mipende to kanyi mipende chi. Ozo loko na okotisi na mipende. Yo bulo okotisi ngo na sexe na biso basi njoka nde koti na sexe na biso te. Esuki ka na mipende po mipende peza na chaleur nango. Toto mwasi no seza na chaleur nango. OK. Ni osala mambo kanga nzoto. Kanga na nzoto te nzamba alikolo. Non nzamba za alikolo oui po bozaka exposer na ba différents milimo ebele bato ebele oui beta dame na bango to kanga nzoto. Na kanga nzoto te wala nde na kanga nzoto te. Pwani. Na yebi ba biloko wana. Oto ba bile bakanga ba nzoto esko kanga te pwani. Ngasko nga yebi biloko wana te. Yo vanda sko wani. Beto sula bo ka vanda wani. Na mwa mwanda. OK, wa mwa mwanda. OK. Bete la biso non po okoma lelo ndumba. Ilo nini pour ça que vous me koma ndumba. Bete la biso non histoire na. Pona koma ndumba mtakomsanga ndumba ya mwasa papa nanga. OK.
ene mtakomsanga ndumba a maltraiter ngai. OK. Ngai baka ki aza maman na ngai nzoka ndena age 14 aye bisanga vérité ane maman na ngai te. Oh, maman mobokoli. Aza ne maman mobokoli. OK. Continue, bête la biso lisolo. Nzoka nde ane maman mobokoli. Na maman mobokoli wana tovandaka bien, tovandaka dans les bons mais pona ye tellement ngana za mwana mbanda. OK. Azwaka ngaka mbanda na ye. OK. Nzoka nde ngana na nga mbanda na ye te. OK. Moi papa pe ayoka ane makambu na ye nyonso alobaka. Asala elo te. Au contraire ba maltraiter nga na ndako. OK. Bazwa baketi kanga pa pasteur bakanga ndoki. Oh. Na kindoki wana bakanga ndoki na kena na kanga ndoki. Moi sa papa mtari aibisa famille papa na nga kenga na ndoki. OK, baki batiki pa pasteur. Batiki nga na ndako wa pasteur. Tellement na ndoki na vana na ndako wa pasteur. Nzoka nde ba pasteur pe kilelo. Balinga omona moi jeune fille ala libela hotel. Oh. Alexandre Boro ne na libele. Sona yebisi famille papa moi sa papa. Na Alexandre Loboko neni pasteur Alexandre Loboko ni. Asimba ngambu malibele. Asimba pa sambelela yo. Oui. Asimba tango azosambela nzambe batela mwana oyo ba esprit aloba ya mabe loboko eleki na libele azofina. Oui. Sona ke yebisa papa andimaka te. OK. Sona ke yebisa mama nga na ndoki. OK. Na ndoki na komokanga kuna ba pasteur balingi ba violer ngai c'est que kindoki adiga makasi. Ya ça ne va pas. C'est que na sireni na makambo ebele ya mabe tellement na mwana mbanda ba famille mama na ba lesanga kindoki nga una famille mama na atikala omelisanga libele te atikala olesanga te mutamelisanga libele soit diseza ye mutaliesanga soit diseza ye moi ça papa. Mais lelo akanyondo. Oui lelo siko akanyinga ndoki. Expliquer biso otanga ba classe. Natanga. Otanga expliquer biso na option nini pe wapi. Natanga na mayoko 1 na kati ya mwanda. OK. Nasuka na 3e pétrochimie. Oyebi pétrochimie te eza na mwanda eza option ya pétrole. OK. Na devis na nga pe na vie na nga nazala na posa na salle hôtesse. OK. Naza aviateur. Mais lo se retrouver na Kindumba. Siko lelo na se retrouver na Kindumba. Ata compagnie on peut pétrole na sala te. O le se retrouver na Kindumba. Na ateka. Na teka libolo. Papa. Tozaki na mobile nanga fonctionner ba futa ka 200,000. 200,000 on attend ya Kabila, tozako futa ndaku $100 ki $100 et donc on a $2100. To futa ndaku moi ça na moi pas na classe moi kolia ya biso moi provision. Le papa 200,000 wana soki ba futi mobile nanga to zimbongo. To futi nyonso te ke na ndaku. Siko to liani. Ndenge za wana to longwe na ndaku futa to pa bo kilo. To zo pa bo kilo pour moi to futa susu ezate. Tanga mamu kolo boy papa. Yebisanga na bana ba olimba pa ata yo moko papa ata yo moko papa te papa Kabila asonga pona tango na ye tozalaki bien na tango na ye tozalaki bien tozali koteka to se retrouver tozo koteka te bénéfice ezate okende bo moyen te osonga be moyen te siko tozo kende ti wapi kolia pasi o tozokoma tozomona te en tout cas yango tosengi penza papa raisi zonga na kiti na ozonga simbela biso Kongo yo loba peuple congolais tomona tofungwa misu kini na biso ezokufa raisi azonga tolembi vraiment vie sociale eza par terre ya peuple congolais yango tokolela lelo yo en tout cas raisi mwasi afundi mobali na nzoka azalaka mokrima bato bayebaka te tala makambo elekaka na Kinshasa awa na komini ya Ntsele nzoka mobali akima bitumba na Goma akoka te charge wana nyonso eya na Kinshasa atali gauche atali droite alobi na akota sum sac soda te lokwa azali na munduki akoma bomba na ndako akoma criminel kobimela bato na butu soko akuti na moto karakataka bidi pesa soko boyi masasi likolo e koma menace soki balali na butu alamuki oh mama ngana ke patrouille moi sabi yo patrouille kendaka ya yo moko zana banane abina ke patrouille etali yo te tikanga akangi ndako kwala kanza abimi
Tanga roya, moi ce soit mon suspect. Moi ce soit linga le babé, mobile ati munduki abandi ko menacer. Chaque boutou, balala ramabe, mobile menace à moi si. Le les aki jour ali basho, a le beza raboete. Ba potani na munduki tala munduki yango mona mo saye nango. Ba potani, ake ko funa mbali na pa ba police bina comprendre mbali na ngaite. Yakenda patrouille ka yemoko, est-ce que ça la rabi? Bino si bomo na patrouille bimba soda yemoko. Ba soda ba le bi tente ezakate patrouille ba sala ngo toujours na batabi yanga mbala kenda patrouille ka yemoko. Soki na meko chama tata alinga bomanga abimiselanga munduki yango na ye ko swabino papa policier boko toka ye boya ne awa to kutani pena la police yoka précision s'il vous plaît. Et ça lui fait moi bien comment na bana basi ya lolenge oyo aza clair na langage na ye amoni te mobali eza ne sika moko te mobali asalaka mobali musala na ye kosala crime kobotola bamoto ya bato ake koteka ye na biloko na ndako soki mwasi alobi boye abrake ye arme baweleli plusieurs fois manduki na mwana mwasi oyo musala na ye kobimaka na butu manduki mpe bisika azwi eyebani te azobima na butu kosala bacrime abi ake patrouille individuelle ezalaka te mwasi ya papa criminel mpe azangaki maloba te abakisi boye nazwi yango na baatenga nazomona zesananga na ndako aza kaka mwa moke boye fo atombola kaka manduki basala moi mon père boy fait tout le monde comme que na yeba ka kofuka charger quand on y a simba on toujours le tina buki charger wan e mo na okima na charger na minute to solo baboy criminel ami kangel na ndako ate crochet baleza a chambre alobi aza mbali aya toka ya bakende na minute na mtako zwaite criminel banda fanda na ndako ba policier be ba fandi kabwe tozozela soki état major mutekende ko toka kuna be ba policier ba kozwa ba décision na niveau hiérarchie po ba kende ko picoler kuna heureusement moi si aza moi si à encourager heke yo